soki élection esali makamalamu tolinga toza la majorité na Assemblée nationale na Sénat pe na ba gouvernorat mbele to gérer Congo comme il se doit. Vraiment nous féliciter le chef de l'État, le président de la République, M. Félix Tshilombo na 100 jours à Pesaki. Vraiment tous avez un grand thé. Nous sommes des Congolais vrais. 100 jours à présent à Pesaki et ça n'a pas signe positif. Problème est le Ghana ezali problème ya ndeko na biso fils Mukoko yende aza promoteur ya mwamba mobulu oyo lelo po bata lelo ba misu ba combattant misu ba changer ba raisonnement en cause ya fils Mukoko. Mukoko nenga ya akomela biso na parlement debout alobi ke CG na biso Jean-Marc Kabundi azotia mingi kaka bandeko na ye mais azobosa na ba combattant ya IDPS mais biso na likamwana to sepelaki te po toyebi ke CG akokosala eloko wana te mais na ndenge ezali tosengi kaka na fils Mukoko boye yeba ke oyo eza IDPS yo po oyebi ke oza pe vrai combattant ya IDPS mais pourquoi raisonnement wana euti wapi pourquoi okoma na ba niveau wana mais na ezali eza fils Mukoko ye moko te ezali monsieur Oyo, monsieur Chabani, yende pe promoteur, mutazo financer ba banini tout ça, ezaye. Ye soki le loi bima pe na poste à CG pourquoi pas mater? Bon, azaki vrai muyibi. Ah? Oui. Adama biso monga ba témoin. On a parlé des crispations. Voir mon enseigne, ça dit quelque chose. Mais c'est Moïse Katumbi rentré au pays, ça dit quelque chose. Sindi Kadokolo, il est maintenant dans son Congo, ça dit quelque chose. Merci mingi ba combattant ba combattante ya IDPS. Liboso bazako benga biso ba union sacrée. Tobundi etumba makasi te jusqu'à 37 ans. Penzambe atiki biso te apesi biso lelo pouvoir. Nazali kokamwa mingi na bana congolais te. Ndenge bazali koloba te sur 100 jours président asali eloko moko te. Nende tezoloko ta papier elenge ya Congo. Glody Diasika la mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Mana ba papa, bo se souci na bino li souci pour na poso na bino. Ton confectionneur à produits cosmétiques sur mesure. Donc, pour son pas la biso, à la solution là, au bangate. Donc, maman, utilise un produit, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate, au bangate. Dernière chance, il y a pour son ayo, et ça la grasse beauté. Tout ça là, produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour na mandefu to réparer kapé ba bouton ya mandefu ba mama toza wana pour na ko arranger poso pour na ko pesa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue na Grâce Beauté ce boyo contacter biso facile donc pour la Facebook na biso Grâce Beauté Cosmétique Paris sinon vous contactez ngai na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08 au diagnostic. Mesdames et messieurs, merci. Mesdames et messieurs, merci. Donc, Mathieu Bonche, je suis là dans les Bozomona. Et na base, il y a IDPS, donc na siège, il y a parti. Na veni Lumumba wana. Et il y a tout le monde. Bandeko ya IDPS, toyeko lukana, toyeba vérité ni nezoleka entre fils Mukoko na bandeko ya IDPS. Toyoki ebele. Et par rapport à nous, Elenga Congo, donc tu es au Talabino. Merci Nabana Poto Belé au Talabiso et à travers le monde. Merci aussi à Tracy Mbelenga Pro. Merci à Glody Diasuka. Donc on est directement Nabandeko ya IDPS. Papa Bon. Malam Mundego journaliste. Mingi toye a toye bananou. Qu'est-ce qui se passe entre fils Mukoko na IDPS na ebité? Est-ce que vous expliquez no bandeko belé parce que toyoki ebele. Pour réduire débat à IDPS na fils Mukoko te. Présentement fils Mukoko n'est que membre de l'IDPS et Zali na conflit entre individus na parti te. Ceux qui ont un problème individuel, ça lui concerne que lui, mais IDPS comme institution
comme parti politique, il n'a pas de problème contre l'individu parce qu'il n'est pas exclu du parti. S'il a déclaré qu'il est membre du parti, il est toujours membre du parti. Il n'y a pas de problème entre IDPS et Fils Moukoko. Merci beaucoup, mais tu as négligé. Fils Moukoko a souffert trop dans IDPS. Pour le moment, il est très négligé par rapport à ça. Tu peux parler. Ndeko journaliste na ibité ceux qui biso IDPS. To sala ki guerre, to sali table rase, to bengani régime ya FCC ya Kabila. To sali guerre te, to gagner, to sali alternance démocratique. Ceux qui causent là, to patienter l'institution et tiamanano en place. Présentement, il n'y a que la présidence qui travaille, le gouvernement et sali na noté. Tant que le gouvernement est peut-être cause à la conseiller quelque part, ou bien il mandataire. Maintenant, pourquoi Azali s'agiter? Il se reproche de quoi? Pour quelle intention? De notre côté, je ne vois pas qu'il y ait problème. Azali IDPS, Nafis Moukoko, Azali cadre, Azali combattant, c'est le moment opportun. Parti est récompensé. Merci beaucoup. Lelo poste à Papa Nabiso, Abimi, vice-premier. CG Nabiso a auto secrétaire IDPS. Donc Marc Abou, Jean-Marc, Abimi Lelo na poste bien na kati ya Assemblée Kinshasa. Est-ce que vous savez vraiment la poste? Azali na Assemblée nationale, Assemblée à Kinshasa. Azali vice-président, il y a bureau définitif Assemblée nationale. Nous, en tant que l'IDPS, l'IDPS méritait plus que ça. Ceux qui élection ça le magamalamu, tolingato à la majorité dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, puis dans le gouvernorat, mbeleto gérer Congo comme il se doit. Comme le système électoral, Ezala qui tellement verrouillé. Nous nous contentons d'abord de ça pour le coup, la partenariat, to gérer Congo, to détruire, to tumba Congo te. Congo ezali abiso moko, toko brûler kazoyo biso to fandelité. C'est pourquoi to sepeli asala musala a quand même un plus dans l'Assemblée nationale en tant que cadre à IDPS, en tant que membre en tant que député dans le Parlement national. Merci beaucoup pour la bande de poto oba yoka ki on ndenge ya mabe o bazo agiter o bazo lela air nyonso pour na parti na bango bazo ka mwa ba mbilinga mambebele message nya suko koyebisa bango na bana IDPS ya monde entier bautala bande ko tolobibo IDPS eza parti oyo eza ko prôner démocratie o ezo le kanana IDPS expression ya démocratie agitation eza normal même ANC en Afrique du Sud à un certain moment tango bazoki bokonzi moment mécontentement ekotaki mais tango bakosangana tango muto ako se retrouver au komona ke mécontentement ekosila il n'y a que 3 mois que depuis que nous sommes au pouvoir muto nyonso ako se retrouver dans 3 mois to patienter au fur et à mesure pays ko relancer économie entreprise ekoya tous les Congolais biso nyonso tokosala. C'est ça le souhait que les Congolais ont et non pas tellement l'IDPS. Parce que tout réduire Congo na IDPS c'était total la Congo na dimension pour président Fatia Zali président congolais nyonso tous les Congolais ont droit au travail, peut pas un salaire na bango peut pas mériter qu'on vivre na Congo comme leur nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci monsieur les journalistes. Voilà. Mesdames et messieurs, donc toujours continuer. Lelo Fati, notre président Roxy 100 jours, batebele bazo cholabiso. Yozandeko ya IDPS, rolobani par rapport nango. Pona yango, tomoni ke 100 jours na biso, oyo président na biso Fati, a lobaki yango, tomoni ke misali zo salama partout, dans tous les 4 coins ya Congo, partout misali zo salama. Et salami, tozo mona, tozo tambola biso na ba quartier, tozo ne Fati lobaki ete bo surveiller musala misala nyonso tozo salama wana, biso ba combattant, tozo surveiller misala nyonso partout, bisaka nyonso salama, tozo surveiller misala ke na malamu, bisaka mususu ke comme il y a na fin. Yangwana na remercier Fati na nyonso tout asali na 100 jours. 100 jours to quand c'est 100 jours kende ya pamba, mais ke ya pamba te, to mi misala salami partout, misala zo salama. Yangwana pese merci beaucoup. Merci. IDPS et lokomoro salamité. Yozandeko ya base rolobani. Merci beaucoup, monsieur journaliste. Nous allons combattre IDPS. Vraiment, nous avons félicité le chef de l'État, le président de la République, M. Félix Tshilombo, on a 100 jours à Pesaki. Vraiment, c'est un grand thé. Nous sommes des Congolais vrais. 100 jours à présent à Pesaki, et ils ont un signe positif. Nous avons un niveau de Kisangani. Tout le monde dépend du président qui a évalué le Fungola. Et ça qui a un programme à 100 jours. On a déjà à Koubeba.
et lelo efungula nzela côté aucun lubefu na côté ya gauche na ni na droite. Alors toye na Kinshasa banzela nyo songo soto kei awa na Fikini banzela nyo sona ezoko fungwa nzela ya Kisenso ko bimati ba kota njili ezo salama toujours. Vraiment félicitations au coup de chapeau au monsieur le président de la République na 100 jours na appelé ça que programme aux positif il y a on doit vivre la réalité et puis bah signe du temps au moins que non le vrai pouvoir et en gros déjà de sentir que non makamakito que déjà de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment monde entier na nebola na ngai o eza base ya UDPS soko moni a nyoso eza Parlement debout oyo monaka ba Congolais ba kendeke koyeba ndenge nini makambo mboka oyo ezoleka na ndenge eza awa boye soki bomoni lelo bandeko ndeko na biso ba journaliste baye pourquoi kozwa mwa ba bilili muke eza pona problème oyo esalemaki ya mwa mobulu muke ezoleka awa na kati ya parti na biso problème ezoleka wana ezali problème ya ndeko na biso fils Mukoko yende aza promoteur ya mwamba mobulu oyo lelo po bata lelo ba misu ba combattant misu ba changer ba raisonnement en cause ya fils Mukoko nenga ya akomela biso na parlement debout alobi ke CG na biso Jean-Marc Kabundi azotia mingi kaka bandeko na ye mais azobosa na ba combattant ya UDPS mais biso na likamwana to sepelaki te po toyebi ke CG akoki osala eloko wana te mais na ndenge ezali tosengi kaka na fils Mukoko boy yeba ke o eza UDPS yo po yebi ke oza pe vrai combattant ya UDPS mais pourquoi raisonnement wana euti wapi pourquoi okoma na ba niveau wana mais na ezali eza fils Mukoko ye moko te ezali monsieur oyo monsieur Chabani yende pe promoteur mutazo financer ba la ba nini tout ça ezaye ye soki lelo abima pe na poste à CG pourquoi pas mater pour azaki vrai muyibi oui adama biso ba mbonga ba témoin toloba raté to kemba na banzala tolia te mais to sacrifier journée mobimbati to lali tolia raté mbongo lisusu muso awa boya détourna pe mbongo na parti awa nyoso wana soki $300,000 ebele mais papa boni bozo ambrier biso ba combattant bo okomi pe olesa ba diproguer bala pourquoi po bayaka kosala ba mobulu ba désordre na kati ya parti eza bien te toza déjà parti oyo ke eza ya pouvoir tolonga no comportement oyo toza nango ya opposition tolongola yango totia nango ke te tokomi déjà parti au pouvoir maintenant asengaka na peuple nyonso so bomoni mobulu elekaki ezaka wana etali Félix ete wana etali biso moko base yango wana na osenga na bino ba oyo pe boluka bozangaki koyeba président Fati alobi bozela bokembango te 100 jours apesaki bino pourquoi que bana me bazelaka en attendant bali anano wana sima bo senti bino mona ndenge ya bien tozolanda tozelaka bimisa gouvernement européen ça bien na pesi na bino nyoso ba oyo ba combattant na tous les Congolais to soutenir Félix et pesa moi malin. Merci. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bonjour papa. 100 jours au Toyokaki et Koki Batobalobif, président Fati Asali et l'autre côté. Tout ça à la base de l'IDPS dans 10e. Donc je vais d'abord commencer par ça.
Et pour les 100 jours du président Félix, on les a promis. Tout ce que le président a promis le peuple en réalisant. On a parlé des crispations. Voir mon enseigne, ça dit quelque chose. Mais c'est Moïse Katumbi rentré au pays, ça dit quelque chose. Sindi Kadokolo, il est maintenant dans son Congo, ça dit quelque chose. Des crispations politiques. Mais 100 jours, il y a des routes, comme il y a Nyangwe, partout, les a construits. Donc, le pays, avec 100 jours pour moi, pour nous couper court, est largement positif. En tout cas, largement positif. Et puis, naba oyo nyonso bazo loba loba. Pour 100 jours wana, bazongisa CD, bazongisa ban. Bata la promesse ni appelle ça qui bango. Na côté ni ba réaliser té. Mais bon ba y na ba argument. Merci beaucoup. Merci mingi ba combattante ya IDPS. Liboso bazako benga biso ba union sacrée. Tobundi etumba makasi te jusqu'à 37 ans. Penzambe atiki biso te apesi biso lelo pouvoir. Nazali kokamwa mingi na bana congolais te ndenge bazali koloba te sur 100 jours président asali eloko moko te. Mais ezali mawa mingi pona bango pamba te. Président amonisi eloko. Amonisi eloko pamba te botala neno ville ya Kisasa. Salite ezalaki makasi. OVD ezalaki te. Lelo OVD bimi ezobongisa ba caniveau pona biso. Ba prévu à 100 jours yango wana. Pe lelo tracasserie ezosalema na aéroport te. Liboso ete omata avion, dérangement ezaki makasi. Lelo sikoyo biso tozouta gemena. Kokoma awa na Kisasa, dérangement ezate. Ozo somba billet, ozo mata avion sans dérangement. Ezali sur 100 jours na oya pesi. Na monique tranquillité ekoti. Nga nazali koloba mingi te, nazali fédéral ya province ya Noro Ubangi. Na biangami papa Ndolo. Bernard Nasukiwana. Merci. Ça pour la fils Mukoko azali combattant. Ngana kobo fils Mukoko te. Ngopana, muto azobo fils Mukoko aza un grand. Fils Mukoko abundi to na kati ya IDPS. Ngopana, abundi to na kati ya IDPS. Biso toko kobo ya fils Mukoko te. Totele melaye to lobate. Te oh fils Mukoko aza momeli masanga azali momeli diamba oh alongwa na ipapati non toko lo beloko wana te avant ko lo maloba wana zonga sima ozonga mutu fils Mukoko abundi to na parti o IDPS soki lelo makambo komi boye eza pona mutu nyonso azo le intérêt na ye awe le terrain na ye mais nazo senga na président ata la kana biso oza ele kana kati na parti ya o fils Mukoko azo déclarer ba intérêt na ye na kati na parti président ata likambwana parce que likambwana e koti pe désordre na kati ya parti na biso koti désordre koti o kimi ezate déjà so to fondika mukebo batu moko baye ko luka trouble na kati ya parti biloko wana eza bien te tozali parti au pouvoir toza parti au pouvoir parce que po toza batu moko to respecter pouvoir o toza na maboko ezate to bando ko luka ba désordre eza malamu te président fangisa ba autorité na biso ya parti to luka kimia na kati ya parti na biso et ko sala malamu mingi. Merci. Ouais. Pona likambo 100 jours bino moko bozomona makambo ndenge ezoko tambola na kati na mboka na biso ndenge misali ezo sala mabino moko bozomona na 100 jours tozomona ba pont etongami na 100 jours banzela ezoko salama na 100 jours omona ke bisika moko o ezaki akobeba bisika wana sani ebongi 100 jours ezaka 100 jours ya banzela te tozomona 100 jours wana 100 jours ya ba prisonnier politique o bakanga ki fo babima libanda tomoni ba prisonnier politique babimi libanda ba Frank Diongo ba Diomi Domingala bango baza libanda po nini na continuer na kati ya 100 jours ya président de la République na biso ça va Nyusti Noodles Ili Odia Wakabase Wakabase Chérie na biso Wakabase Bayaya Swag Wakabase
Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous sommes venus sur la colonisation. Nous avons fait pour la biso artiste. Les amis, nous pour la bino, nous avons fait la biso, la colonisation. Nous avons fait la bandarana. Wani. Donc, car, tous à la wana. Utunganga, la pena tungayo. C'est que totongana alebisu. Ba ebanzele ba jona lobi au Wakabase. Il est important la colonisation. Ouais. Wakabase. 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 Lido VIP. Wakabase. Vanessa Maloba. Pesaka fecharo. Fecharo. E fecharo. Fecharo. Ningisa fecharo. Fecharo. E fecharo. Fecharo. Ale Simbaka fecharo. Fecharo. E fecharo. Fecharo. Vamos dançar na traje. Dançar na traje. Dançar na traje. Vamos dançar no rabo. Dançar no rabo. Dançar no rabo. Berton Tibala. Atomanga. Na pena tomae. Seketo tomana. Ale bisou. Bye. Papier, Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata.